Sengi bolimbi ici na ba public o balinganga surtout bato média oyo ba chaîne na bango ezalaka déranger ezalaka pengaité mais na fundi pe mutote donc na ndimi donc kasa soke kweye nanzete ba pesaka fotese na mopepe nandimi mabenanga. L'homme prudent voit le mal de loin. Totambola sone kobo. Totambola sone kobo, loko lapo, Abraham atambola ne kobo. Totambola na ekobo po nani David atambola bimaki na mama na nani Salomon. Na Salomon. Abota ne kobo. Totambola ne kobo po lié sous les lions de la tribu de Juda. Ce que Juda abimana Tamar, totambola ne kobo. Totambola sou ne kobo. Parce que tant Samson, dali la tekakaye, et pas ba Philistin. L'homme prudent voit le mal de loin. Donc, bamsoussou bakabona parce que mobali, sexe c'est ça la facilité. Sou basi batimbela sou concombre. Bandeko basi o basale la concombre, nzamba bate la bino. Après ça baba c'est la bino et bella Nicole. Baso basale la concombre. Na pamboli susu pasteur nangai o ya sale abini ya madonde konaye, petit nanga Joël Francis. Na pamboli Denis les sikobo ça n'était chauffé les susu j'étais parce que tout ça yo ozasko représentant ya makambu ya bango tout pour tout. L'homme prudent voit le mal de loin. Voilà, chers amis, ici c'est l'homme de grignotage en sous-solo. Demandez-moi quoi? Je regarde la télévision avec les box Sepela TV. Je dis bien Sepela TV, enjoy télévision. Vous avez toutes les chaînes du monde entier par le box Sepela TV. Juste votre connexion d'internet, vous êtes Mobimba, RTNC, les chaînes de Kinshasa, Brazzaville, Ouganda, Cameroun, partout. Vous qui aimez le football, n'hésitez pas, achetez votre box de Sepela TV. Vous regardez le monde entier dans votre maison. Moi là, je regarde les matchs de V-Club en direct de la RTNC de Kinshasa. Sepela TV. Sepela TV is very nice. Nazalaka moninga na yote. Papi Ken Tolobe la vie. Mystère Siatoli. Nazala moninga na yote. Nazala moninga noté. Papi Ken Tolobe la vie. Avec Adilo Dolé, c'est le jeu, c'est beau comme un deux aujourd'hui. Nazala moninga na yote. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre. Washington, grand pays. Papi Ken Tolobe la vie. Papi Ken Tolobe la vie. Yo ko disposer temps ya kolanda biso to lisusu na ba téléphone ba portable ba tablette pe ba télévision na bino to ko solola. Ah, merci na grande équipe à Tolobe la vie. Tant aux déjà aux monde pasteur Terminator. Na Terminator le londe to lisusu ko solola. Terminator ça ba émission belé malheureusement. Bah si pour moi bah vidéo est belé oyo tam souvent moto lo balelo yo preuve ezate qui assez à lobaga yango déjà parce que sur tali bien bah vidéo na lelo presque bah 10 ans makambo zo ça malelo makambo Terminator à lobaka malheureusement parce que œuvre yango na mutema beza tinate œuvre baboma œuvre tigala parce que un jour robot tambuma le mambo to loba Terminator sala loba makambo yo mais et bunga donc ça dit toi on a preuve mais bateau bayebi parce que tiabima Terminator bateau bayebi déjà bayebi. Voilà, merci la grande équipe à Tolobe la ville honorable Washington 4 fois prêtre Eric Chimano PDG authentique puis Nossi Agostino Massosa papa social merci na Mboma mon beau-frère propre
na Canada kuna, merci na yo, merci na bandeko tout. O bolandaka biso na lobaka chaque fois so likambo ezali benga biso numéro na biso ezaka affiché wana biso to yambaka na biso. Naza encore na pasteur Terminator, pasteur Boni. En tout cas, bien mon frère Papigen, naza bien nangolo nzambe pasteur Terminator naza na santé kitoko nzamba disposer lenga santé na libota ainsi que yo me repose en bonne santé donc naza en bonne santé que Dieu soit loué. Na olinga mingi o sabatu balanda biso parce que belé temps soit beta mama baku par rapport il y a kokeno molaité hein on s'excuser devant bato balanda biso autant sous ba pour moi beba otuna ah pasteur Kenda wapi ah or ba Evre sala ka faut ça tout kana bande bolimbisa to kotima to sali pour nini muso asika en tout cas ba ndeko nyonso to oyo balingaka nga banda kala donc ti lelo ba continuer ka koluka ngai pasteur na biso Terminator akenda wapi donc nakutana kutu ngai moko na bandeko pe ebele et que wana ezalaki hors caméra bakutana na ngai okomona basi kitoko tala banzoto ya des fois te bakoyebisa ngai pasteur Terminator okenda wapi zonga media kuna donc makambo nyonso toloba yango ekokisami tomoni bapasteur bakomi kobina bapasteur bakobina banzembo mokili tokomi komona bamitaka la bapasteur tokomi komona donc ça ne va pas makambo lobaka ekokisami papa na biso zongela média donc yango natalaki na lobi cette fois-ci comme on a lonaki nzambe soit loué bon Dieu soit loué et botimbuma alors na zongi sikoyo pona ko annoncer une autre façon il y a ba nouvelle sikoyo voilà non le gars qu'on présenter des excuses par rapport à ma vidéo ils alla supprimer au bateau bato mso abetsa babuti lo baluka ba mona hôpital so balinga ba vidéo makambo lobaka est-ce que ça ezala bongo donc yo osenga pardon to lekina biso na sengi bolimbi ici na ba publico balinganga surtout bato media oyo ba chaîne na bango ezalaka déranger ezalaka pengaité mais na fundi pe mutote donc na ndimi donc kas soke kweye nanzete ba pesaka Fotese na mo pepe nandimi mabenanga. Merci de nandimi mabenanga bolimisa. Terminator. Aïe. On s'attire hein, te banim balamoko te fungoli. Parce que Terminator za vidéo mo za koleka lelo na sur l'étoile, hein, na ba réseaux sociaux tout. Comme quoi, ça na pasteur moko prophète. Prophète déjà ezalaka ngamoko na Simo Kimbangu. Na Congo mobimba prophète ezalaka ngai na Simo Kimbangu. À part ngai na Simo Kimbangu na Congo prophète azalaka te. Loba pasteur moko. Bon pasteur moko. Aza prophète te. Mais bien que prophète hein évité. Te ba wana bibenga benga. Bilobela mwanza. Bibengela ya mwanza wana babenga ngo bibengela ya mwanza donc aza prophète te mwana wana abini ya madoti abini Fabregas abinisi Fabregas abinisi pasteur faut félicitations à l'artiste Fabregas na bisio même ngamo rope vie na yo Fabregas ya mado na ngasko na premier pasteur nde na ndima na binango ba oyo ba yesima ba komi kolanda makambo ngana ba lobaka na oyo ngana bandaka kusala OK kala ba bandaka ko telemela yango mais lelo ba komi kolanda na bango nyonso ngana sala na sala kala donc yango na zongi média vraiment en tout cas je suis de retour en force donc c'est quoi le bani pona pasteur wana bini Yamado pasteur oya bini Yamado pona asali mabeta Joël te asali mabe mon côté eza interdité omoni ba pasteur akala yango ba koisami ba pasteur akala yango ba koisami pona nini bango baye côté ya batu évangile moko oyo évangile wana eza malamu te bateyaki batuke koyoka musique ya mokili eza lisumu oh papa soko yoki musique ya mokili te okoyoka musique ya wapi lola ngope tomonaki bato bateyaka ya makasi papa na biso papa Mbiye papa na Moïse Mbiye que je sali place oza Moïse Mbiye mbote bisiko zali papa na Moïse Mbiye ateya lelo banzambe banena ebele pe aza camarade nanga
papa mbi cité Bethel asalelaka nzambe na ye bien vraiment papa wana en tout cas aza na bon témoignage camarade na ngambi papa mbi papa mbi le père le fils bana miki wana ba niveau na biso te wana bana miki donc en tout cas papa mbi asalelaki nzambe bien vraiment a servi nzambe bien mais bango pe kaka ba papa mbi ne pe kaka par erreur parce que l'être humain n'est pas correct. Des fois, à Rosala bien, des fois, Rosala pe na ba côté, ya mabe. Ce que ba papa mbi, côté na bango bien, à salé nzambe bien. Mais côté ba des fois, bango pe ba banda côté ya ba tuke musique à mokili, et ça mabe. Mais ce que yé papa mbi étant wa koufi, ba kundie na lola. Bakunde na lola. Voilà mutu na bato. Yo poza mutu soko parmi bato na bandako bato bazo solo la na ba parler ba otala biso. Soko yo journaliste na sengi na tunu question est-ce que papa mbi na ndengo yebeli information parce que bino ba panze ça. Bakunde na lola. Bakunde na mokili. Ozumona. Donc toza bato mokili faut ko yo ka musique ya mokili parce que na musique ya mokili okuta po bino ba chrétien de so balobi musique ya mokili ozo kanisa neti ke faut tanga kofi nde musique ya mokili te okotanga pe lo kofi camarade nanga abetaka musique ya mokili même David ngwa yembaka loko fa yembaka nzembo ya David ayembaka ke je lève mes yeux vers les montagnes vers d'où me viendra les secours bon les secours me viennent de l'Éternel même le kofi il a fait le ciel et la terre. Aza mokili. Donc so ka musique est Thomas loko fait ozo ka Bible même Bible ngope ya mokili. Na lo la Bible ya la raté. Ba tombe ba komba mokili. Ba tombe ba komango Moïse mutabanda ko koma Bible. Muto mokili. Abala Sephora abimi na yete mwasi na mobali. Abala Sephora puis petite sœur nanga Sephora à l'époque. Pour biso tout ça battement existant donc sans fin nazalara nazape na rozalara toujours donc papi gen na pointe dans le monde donc papa wana bateyaka batu koyoka musique ya mokili eza mabe omona nzoka ye moko tango akovanda ne na parler bandimi bake dimanche bokabwani tango ozonga ne na parler ba père responsable lokola ba papa mbiye alaki mogondo na ye atie musique azoyoka ne banzembo neti ya batas bolingo ya bambeli ya bel ya bachala mwana lokola banzembo nayoka mutu moko ayemba nzembo moko ayemba baninga enga sina bali o botika kofinelanga misombo na nzela botika kofinelanga misombo ya bamure nazwi ya ngai mobali ye yango biso bandimi tozo mobali na biso Yesu Kristu yango pe na ndango nzambe bazoyemba nabala Yesu na motema nanga kuna bayembi libala na bato yozo kanisa bato mokili kuna pe redia yembi libala tuna nzambo mama ozumona tozana biso nyonso bato mokili wana bayaka neti kosala kisainteté ya hypocrisie yango na banzembo na yemba ezobanda kobimaka te na yemba hypocrisie soko oyoki molimo mabe Yesu Kristo alingaka te na mokili ezalaka hypocrisie omoni siko bagene oyo lokola Mike Kalambai baza siko bagene moko baye kotimbela donc mindele ba mystique beyebisi biso ke na Exode chapitre 20 verset 1 tina 12 na Exode chapitre 20 verset 1 tina 12 balobi ke nzamba lobi tu ne tueras point eza verset moko kitoko makasi mutakoma kiango Moïse tu ne tueras point mais bango moko lisusu batu bayeli bino Bible ngo bango moko baopekisaki nzamba lobi ke koboma te basali char de combat mitraillette ba fusil ya bandenge na ndenge
auto blindé, arme nucléaire. Donc, makambo koloba kopekisa batu yango bango moko église catholique basala. Balobi lisusu ke koteka image ya kosala image ya nzambe te ya busentete ya nzambe te. Mais ce que okomona soko ke na église catholique kosala image te, j'ai sali en même temps les gens des images, j'ai sali Edino image, John image, Beauté image, Papi Ken image, Kelly Katenda image, Mampata, Noli Tambu image. Pour Banamayi, Teddy Mola, à quoi ça sert? Image. Toujours. Pour Banamayi, Bakomo Simba, Banamayi Mikolo, Bakomo Simba, tableau à montage vidéo, Bamomoko. Donc, on appelle ça Teddy Smbote. Et puis, Patrick, na Kacha Studio, il y a Tracy Mbelenga Pro. Et puis, sans oublier, moi, Sinae, Glady Diasuka. Glady Diasuka, la mignonne. Donc, on appelle ça Karine Mokonzi Mbote. On appelle ça. On fait ça en mode nassime, on fait ça en mode nassime. Bambote Sima. Dans le côté, il y a donc Papa Mbiye, Bakundaye na Lola te. Papa Mbiye, malgré ça, les Nzambe, Nena Bane, Bakundaye na Mokili. Si. C'est le Manimoja, Oyo Petro, Petit Nanga Joël Francis, Tatou. Azo Landa, Lokolo, il y a Seleman Moja. À Kobeta Rabat, papa dans le vide. Yépe, disciple à Selemani, fanatique. Yaya Mado. Donc, il y a un nouvel épisode où on a memaka et comme Koko qui s'appelle Joël Francis, na yebisio père nangai, mwana nangai, ndeko nangai, leki nangai, na sepeli obina ki ya Mado kitoko. Obinyango très bien, en tout cas, bon danseur. Donc, on a sepeli vraiment, où il y a un nouvel horizon, passer le coup là. Moïse Mbiye. Non, yo sepeli nga bini bon. Na sepeli nga bini ya Mado. Mais nga na sepeli po nga na bina ka bandaka la nga na bandaka. Tant na bandi ko lakisa nzela na YouTube. Premier pasteur, babenga nga faux pasteur. Mais ce qu'on nzoka na lobaka vérité ko luka pasteur asikate po ko monete ya danger. Donc pasteur ezande na ngamo konano. Soko lingo komona ngai il faut kende na dictionnaire ozwa omoluka pasteur yo luka de place bakomi berger ndoko comprendre qui pastora na ngai. Voilà, c'est ça. Il faut qu'on aille na ba recherche. Merci. Donc on sait que pour yo en tout cas Joël Tatou Abini Kito a continué. A continué vie naïe. A ça la vie naïe. Ce qui a moni ma bina mususu écoute ça lié bien. Mais azala na patience Yamado de Jésus bouger. Yamado Karandambouana, en tout cas, il reçoit la tamwa ba 5 mois. Abetagon bien. Alangwa qui paye déjà. Azalaï sous les effets. Donc c'est que Amelé Massanga. Amelé Massanga. Amelé Massanga. Nous sommes le bali donna Massanga. Na ba Massanga. To metaka babo qui va passer tout. Massanga ba Nzambe. Na Massanga mo passer. Na boa qui epe kutu ndeko na ngazana luka kombone place kombone gozanga te. Masu nani Masana passer na limba il faut qu'on bonne bima te le ballon abenga penda na téléphone anakini abenga penda na téléphone ayibisinga pasta na solola ki atongise les ino abina solola ki na se les ino na ndenge moko boyeke abande na moneye na TV azoloba ke passer terminator azaka passer moko véridique. Passer mon voisin hypocrite. En tout cas, il faut que l'andara passer le rôle la passer Terminator. En tout cas, c'est les unes. Merci pour notre témoignage. Joana quand même. Et ça nous a bien. Deux hommes. Donc, Denis Abongo. Donc, on va passer au Mélamoma. Toba ya cannabis na bandaku. Toyoka cannabis ba franco. Neti ba vio mikolo wana. Ba yoka banze ba franco ba tabula. Moi, je me pèse ça m'a semblé au bic no. Siko ba sala pe mabe ba pera ngo. Au monde ba pera mikolo. Non ba génération ba Mike Kalambaite. Génération ya ba Moïse Mbiye te. Ya ba Roger Bakate banane. Ba bisu. Ngana ba yarati. Nana banda ko baye boki boye na tous les pasteurs
na miso ba mozo mona take Denis Lesi avoué quoi avoué que amela ravin mais ce qu'on a bien nana banang c'est comme le pexa ba tu pas ngayo donc c'est masangeza kelengi masangeza kitoko papa maïs masangeza maïs maïs masangu sikoyo basali masangu Bible peut comique voici que tout est bon masangu soza bapesi bakoko mayele bayebi ke balalisi yango 7 jours na mai epoli nzoka ndenge ezopola wana biloko koyoka yokango asuma yokango asuma yokango asuma yolo toyebisaki bango oyo pasa yango asuma bayokaka te elelo ebomoni yango elelo ebosentir yango me baninga yokango asuma yokango asuma yokango esomo papi na biso ngwasuma pasa Joël abimi yamado Mike Kalamba ikuna bakutie na mwasi lokola bakutaka David kokata te yemta bandeli sumongo bakutaka David oya Bible bapeti bananga David ona Bible bapeti nanga nakida kudako bakuta yesiko David azobima na mwasi ya soda na ye kombona ya soda wana iri bakuta roi David donc son momi wana ke lavé roi David ayaka batami atala nani inkokota oya yimbaka nzembo ya egida kuda kwe pesaka betu pasi egebuka ka betu mukongo junior mundele donc des fois donc roi David abata marazu tala mwaso na denga zo sokola papa wimba pazala kona kila mokroso komona pays debout na denga yo ya colonel ya général Kasongo donc il faut tous les mbila debout et puis na position de tir quoi Botalika je te sali place aux position de tir donc ça j'étais na yebisio j'écoute tanga kia koti moi si wana de la vallée abimi na ye ndeba ye kobota na ye na ndenge ya kotala eza lisumu o roi David sala même kobota Salomon balaka mwasi wana ta roi David balaka eta abetinera pour et puis moi nabimi Salomon roi pe ya jupe bokonzi ya royaume après le roi ya David et puis Salomon comme roi aux hommes donc nouveau pasteur na vaga lisumu et puis comme on appelle lisumu elengi bato comme on a lisumu elengi pour meki Kalamba azongi na yepi na vandi pe parce que babetele pe mabo basali mabeto c'est malheureusement c'est la église bon selon oyo ba papa na bango moko ba vie ba mukuna ba makambate yaka bana ba mukuna ba mutombo ba kankenza ba zebeli ba Charles Lesi wana ba grand pasteur sko ye na tie mupanzi na bato mabi na longole pena ya na Denis Lesi masa na Denis Lesi pena za protéger et pas na ngamo passer terminator pour na ni ataka tous les pasteurs mo mekati soko meki na ko contre mi ko kokati le Denis signature donc à part nzambe mutu mo aleki ngazati donc ndenge eza bongo Denis signature donc mais totali so ba papa wala nyonso ba mikolo wana bateya oyo ya ba groupe ya matanga donc église de réveil et banda na matanga donc ba père nyonso wana bayaka na matanga basalaka tout ko éviter calcul les alaka ke ndenge za biso to sala vendredi kilteza samedi kilteza dimanche kilteza bon sikoyo soki to beti bango ba beti ba concert vendredi do ba robenga bato pour les mêmes bato bakendaka ba concert na l'église ezaka bato moko si yaka bato kaka o bakendaka ba concert bango pe na ba prostituée pe bakendaka na bango l'église quand on est dans l'église bakendaka na bango l'église siko alors
siko bakalkili mpo na biso bapasteur ezalaki ke baorchestre bando beta oyo mokili vendredi bon vendredi so bango babeti donc biso mpe toza na kilte vendredi tokosala likonda te mpo eza cope ya likonda alors il faut sikoyo toempêche bango toloba donc motema mabe ya interprétation et puis c'est ce qu'il faut toloba mabe ya baninga wana comme ça bato bayina bango baloba eza musique ya mokili et bongo bato bakokendaka lisusu kuna te ale nzoka ntango bato baponi sikoyo musique ya nzambe kongo ebeba banda musique ya nzambe bima mawa na mawa kongo ekoma poubelle kongo ekoma mawa tro ok na ntango ya mobutu baeglise wana ezalaka te ya réveil ezalaka mingi te ezalaka mpenza te na ntango mobutu ezalaka mpenza te bamukuna oyo bateya baparole de dieu ke musique ya mokili mabe baye kokuta prostitution mabe impudicité mabe adultère mabe mais ye moko papa mukuna na miso ya bato nyonso bamona afragan deli papa mukuna na mutuka aza koniata esoyi esupu pepe supu tokokutana na miziki ya mokili oyo jete papa mukuna azotia soyi aza kobima na mwasi sikoyo ya collègue na ye travailleur na ye ya mosala asala na ye pasteur wana siko pasteur akufa aza kobima na mwasi ya pasteur na méchanceté bafilme wana ezati lelo ozomona siko bavie yango balanda kaka idéologie bible mpe eza bongo donc veut dire que interprétation nani soka zongisaki na église kasi ye mukuna désordre mutu na ligali na ye bon mukuna paza grand leader na kwe na ye donc oya kotiele loi yo nani azalaki grand leader na ndenge na ye mais siko père alata soni omoni même na tv boyi omona te père alimwa père azalaka sultan bapère batimbelaki torevese na miso ya bato toteyaki bato makambo mosusu mais oyo bazokuta biso nango mpe mosusu voilà terminateur toleki na biso donc mpo na yo donc côté wana c'est bon tatou asaline bien tatou na sepeli na tatou ndenga bini pena ya mado wana ba pasteur à nouvelle vague omona soki pe kobo omoni epe ne kobo azongi ne pe sur l'église pour ba prostituer pe ba yaka na église donc totika olanda mateya ya ba père akala ya ba père akala za hypocrisie ya mona yembaka hypocrisie amour intérêt ekota na kati ya mangumbe mama bakale peko welana ekota na kati ya mangumbe mama vous comprenez hypocrisie donc ce qu'on va vivre na ba hypocrite ba melaka ba vena bango na parler ya yesoka yene etanda ya nzambe na cher ayebisi bino ke ve eza mabenzoka premier miracle même ya Yesu Kristo abongolaki nde lo en verre siko bato bamelaka vino bayokaki pena yokango asuma ya josa yokango asuma yango boyoki ngo asuma epasa zongi ye bisaki bango biso bakolongo asuma bayokaka te mais lelo bato nyonso bayoki mpe bapesinga raison que Dieu soit loué. Voilà, c'est le pasteur Terminator. La moni ba vidéo mozoleka ba sœur na biso na bité soki otali yango. Et ça benani na juste. Oya ba sœur o ba congolais o bazobima na ba indien. Na tala ki filme wana batindeli ngango na ndeko mona kisasa. Atindeli nga na pesi epi mbote Magui Moufununga, Magui la balançoire, puis na pession beauté petit journaliste, j'en profite. Et puis na Magui Akianza, qui a Massanangai, Pepe Matos, na pesi binombote na balabala Kianza, na Makala c'est Bethlehem, na pesi peba na Makala, nyon surtout ya Mokili, Mbote, c'est moi le fondateur. Voilà, il y a association ya Makala c'est Bethlehem. Donc
En tout cas, et là qu'on a koyebisa yo eza ke ba mama ba kendeki ko luka mbongo basa la cop ba indien ba pesa bango moi eloko po ba koka kolesa libota. Bon, ce que malgré cop donc cop un plus ya cop et ko pesa masoki ba pesi biloko asi. Alors ben die ba senga biloko ase ba mama pe o ba msusu bazana kati wana babala bazalaki siko donc il faut ba pesa biloko ase ba pesi biloko ase et puis ben die ba liati mbuma basala la bon pe de sumuté pour nanga basala sumuté mikolo masumu c'est là Jésus sayat photo comme libre Jésus sayat ozaka na ba masumu boy wana za bula ba passer masumu wana za ka Jésus sayat Jésus, ça comme libre. Il a pris nos péchés. Il a pris nos péchés. Ce que il a péché, c'est comme un libre. Non, ma bénétini. Impudicité. Impudicité, kotumbe, eza. Normalement, musala ya bana ya nzambe ya Bible. Omoni, donc, l'Ancien Testament, ça la impudicité. Par exemple, ozobenga le nani venangai Juda. Babenga Yesu le lion de la tribu de Juda. Ok, Yesu le lion de la tribu de Juda. Abimana mwana ya mwasi ya mwana na ye. Mwasi ya mwana na ye. Tamar. Kasi le lion de la tribu de Juda. Le lion de Yesu. Mais de la tribu de Juda, koko Yesu. Juda aza mwana ya petit au Jacob. Babotanesko mwana Juda. Vous comprenez? Juda aza skoyo membre il y a parmi les 12 tribus de la tribu d'Israël. Donc Juda aza skoyo moko azaki na tribu o Yesu abotamele là. Mais sko ça la impudicité. Wana kuna kobenga ngo impudicité plus qu'impudicité eza adultère pour il y a ça na mwasi na yejida mais so Tamar abongami amiche bolenge kitoko ngwasuma o comprendre tango aye abimeli siko Juda alatinde masque Juda palangani amoni fonya kite abimi na Tamar abetie ba plan tant ma bêtise ba plan et puis a commis et après ba yé ba commis ango na Bible mais ba passer de baté ango penati donc c'est histoire biblique ce qu'on va passer ba pona ba verset moko il y a au voyager au Zalibala et ba fausse promesse. Or il faut nous garder mutoki na yo. Au moins un miracle. Et au moins un miracle. C'est comme toi tu as un miracle. On ça comment me bidingo. C'est toi dans un miracle ko ça comment. Bato balanda ba miracle ngana yebi ba miracle so na zana posa miracle. Si le miracle salama. Pas ba bantu. Mundele kuta na miracle mingita. Kenda tana na sepelaka na masa moko kumboni soki pe vala bobanda ko sala na émission na ngaka ko pese mbote. Garçon moko boye abimaka neti mutu moko ya basimo kimbango boye asala pe mission na pecho diamant nanu diamant noir Chikeva nalandaka moi akendaka na religion ngunza religion ngunza nalandaka et l'obélia garçon nguna esaleleli na ye quand même na sepelaka na ye amona pena ndenge ke mindele bakosa biso mindele bakosa biso trop babengaka bango neti par exemple babengaka ba homme blanc. Mais ce que tu as couleur à mondele, tu as blanc yango yolati. On est blanc. Mais ce que tu as couleur ya mondele, o tali na blanc yolati bazaka ba blanc bazaka ba bronze. Bazaka ba blanc. Yango ba koko pe ba timbela bango kala, babenga bango moto pembete. OK babenga biso ba koko ba bando benga biso pe moto muindo. Mais bango babenga bango moto pembete. Po pembe, c'est que ba koko ba kosani. Babenga bango pembe oyo. Mais ba koko babenga bango mindele. On comprend, oza mundele, oza pembete. On comprend. Bakoko ba bongise la biso nzela malgré ba souffrance na bango, ba bando ko bongise la biso pe nzela, toyeba ke Bible pe boyeba ke komama ke un jour ekosila. Parler en langue ekosila, Bible ekokufa.
makambo nyonso oyo ya oyo mindele asala baloba ekosila. Donc oyo pe biso bato tozosala mosala nzambe po tosilisa yango neti nga naza une des grands pionniers et puis prophète oyo aya kosilisa makambo wana lokola prophète Mangongele pe atraîna Bible na se bato bamona prophète Mangongele azo kotraîner pe na Bible na se et puis bato bamona Yuri Kalenga na sepela su na garçon oyo bato mokolo mosusu bamoni ye neti soki ndenge nini ça ne va pas dans sa tête. Or que makambo asalaki bialobi Bible machin ya mindele et fok Bible toi boina boya boite moi tombiamo. Vous comprenez? Donc toko tambola ka na Bible te parce que soto zo continuer biso ba noir. Ko tambola kaka o Abraham akendeki pa Isaac. Après tant Abraham aboti Isaac, après abotaki nanu Ismaël. Oh, vous mettez qu'à histoire ancestralité, il y a ba occidentaux. Bongo bino moko histoire na bino boko e ba mo colonie. Nini, c'est ça les problèmes. Hein? Histoire na bino moko yango ba passer à nouvelle vague. Bazo bina na bango ba ya mado. Donc na sepeli na Joël Francis petit nanga na gangela ki on émission mosusu, mais l'émission na zo zongisa yo na ya na yo. C'est les pasteurs Terminator, les pasteurs qui ont dessiné tout pasteur Manzanachi. Ont dessiné tout, soi-disant prophète. Na Congo, tu as des prophètes. Ngai na Simon Kimbangu. Pasteur Terminator, combo, titre. Mais, je suis un prophète. Donc, na sepelinde ngobini yamado, bonne chance, et peso soli pemba danger. Et bongo o continue ko sala vie et zala ya kosokama pe bondela nzambe na yo o sali no lisumuté ko bine za lisumuté ya mado pe aza ikela mwanzambe bible te biso bolingo o yembi ndeko na o ya mado donc ezana mabité. Pasteur Terminator to komi na biso presque na suka poto silisa mais conseil européen sa bateau lelo bazo jouer makasi surtout na nzote ma bien mingi wana bateau bazo jouer mingi na hypocrisie conseil européen ça. Ah. Donc, Bible est un livre à juif et puis naba chrétien. On a soko tangi na dictionnaire. Mais quand un livre on a Bible, et ça peut bien pour le la mingi makambo nzambe et deuxièmement le bela kaka makambu ya mindele ngosko baza ba hypocrite po balinga nzambe te. Mais Bible est un ngo kitoko. Ba comment on prend l'inspiration de Dieu Bible est ça qui toko mais mindele bango ba comment Bible ba respecta kana bango makambu oyo ba komati ba pekisa par exemple image de Dieu mais soko ke na catholique ko ke kuta ba croix ils ont représenté déjà Jésus-Christ donc Munzambi et ça déjà oh bango ba pekisa ki moni croix bon au na sur photo maman Marie or qu'à l'époque Marie à son époque à Jésus photo ezalaka te. Na pesi ba photographe nyo surtout mokilimbo te pas ba ba témoin nanga ba caméra et à la kate photo ko to mo do caméra ko to matro alors nazo senga na batu boyi bana na nzambe ya côté ya Afrique noire nano nazo bandelela et puis pour na mokilimo binga koza la rano hypocrite so koza prostituée ça la prostitution na yo ndengo salaka na yo bandakala ponga pete na tindaka yo ngana zo encourager yo en tant que mosali na nzambe pona yebi liloba donc sala prostitution na yo ya kobomba mate et puis en plus basali na nzambe nyonso ya Ancien Testament basalela na bango kaka oyo bapekisa bino donc impudicité yozo kanisa lisumu te po bango bato Ancien Testament presque nyonso basala kaka impudicité. David asala impudicité. Abraham mango bolobaka faut prier les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, les dieux de Jacob. Abraham asala lisumu asta nako loba ba terma wa ya solo bonga pena yo kasonité de nazana mwana zokola na sala terme moko ya zipikango Abraham abima na Agar abala raïté
or ye azalaki na mwasi Sarah. Sarah nde mwasi na ye. Mais Abraham abimaki na Agar. Pe abotisi ye mwana na kombo ya Ismaël. Siko balobaka na lola tokokende komona nakende komona koko balama. Wana ba ministère chrétien ba bayemba. Kasi okende komona mutu asala nde oyo tobenga impudicité. Ozo comprendre? Donc oh bino bazote ya bino bien te na ba pasteur on a po ba yebi na bango pe Bible bien te. Impudicité, Abraham a sala impudicité. Juda, oyo babengaka Yesu le lion de la tribu de Juda. Juda abimana Tamar, impudicité, wana koto adultère. Donc bon ba sala koto adultère, impudicité koto ça va parce que mutabalité. Bana Israël yango basala na ba vodor. Yango ba vodor wana basala kana temps ya Moïse. Yango pe kaka bazo continuer ko sala na temps ya lelo bazo teka ba image ya Yesu, oyo papa wemba emba elongi ya Jésus, ba ko sala po ba ko saka bato. Nakati église catholique okuta ba quoi? Nakati église catholique makambu Yesu apekisaka. Yango sala makambu Moïse apekisaka. Yango sala makaka. Donc zalano kimia po papigena na tuninga pona loba vérité na te ya bana na nzambe vérité zalano à l'aise. Soko melaka no masanga. Mela na yo. Parce que na Bible wana ngande pasteur terminator. Na Bible epeki samite ko. Mais siko yo bino ba pasteur bobi ke epeki samite po ni motinda ba basala ngote. Kasi po ba omoni babu kaka mobeko wana te na bano ya mike. Bano lokola ba Moïse Mbiye, bano lokola ba Mike Kalambai, bano lokola ba Petit Joël Tatou, bano lokola bana mwami. Oyo lokola ba Petit abimisa ngibinge sinayi na miso batu Michel Bakenda. Omoni bana wana nouvelle vague nde yango wana lisumu. Donc batambola na masumu. Sozo tambola na lisumu nde yo mwana nzambe selon Ancien Testament. Même selon Yesu. Po bakangaki mwasi moko. Auto ko bimana mobali na Bible. Asali adultère. Siko Yesu atimba ke Abraham koko nanga grand adultérier. Abimana Hagar. Ayebi bien que Juda, oyaza le lion, mais de la tribu de Juda pas bimana na Tamar. Donc ce que yé ayebi bien que bakoko nanga na coutume na biso parce que Bible peut le dire Jésus a grandi selon les coutumes de ses ancêtres. Donc ayebi que soki na bomi sisi mwasi oyo po bayaki kotuna ye balobi mokonzi loba na biso mwasi oyo awuti kosala ekobo. Siko biso to sala nini na ye. Ya lobi na bango oyo nana sala lisumu te. Entre bino na ye abamba ye libanga mutu ya liboso. Mais siko bango ezongi sisi siko bana Israël nyonso Abraham tolandaka abima na ye nani na Agar Juda bon excusez-moi Juda tolandaka abima na ye na Tamar David abima na ye na mama na Salomon et Kobo donc bana Israël ngo ça des Kobo na des Kobo. On comprend be Kobo na de Kobo so pro kota lola fozala mutu nde Kobo pour landa Dieu d'Abraham Dieu Abraham azamuto Kobo Moïse ya bimana Sephora ma part Sephora pour botanga encore la Bible bino boka livre 7 bino ba chrétien et ça la Bible te livre 7 c'est belé et c'est belé na bino ba chrétien Romona na biso ba chrétien romona Bible na musulman romona Coran na ba bouddhiste romona livre mususu na ba hindouisme romona livre mususu donc ba livre c'est belé donc bino bokanga kaka na Bible il faut que ça la ba recherche partout yango mona to sera même na ba dictionnaire na parler ba livre belé otanga ka ba livre pour na kozwa bo sosoli donc moi na nzambe zala calme olinga kolata saper lata parce que Bible lobby que Yesu abandé kolata ba véritable lait. Sa père, Didier Nzongo. Sa père, Petit Nangaï, Junior Mundele. Sa père, Lokola, Petit Nangaï, Petit Basebele, donc Bakombe Goya, donc
eroya kaka donc yesu azalaki molati monene azalaki sapere abanda kolata l'impur voilà donc so différence nini ezalaka entre bato to différence nini ezalaka entre bamisien chrétien na bamisien ya mokili bamisien mondain nde babengaka différence ezalaka mwa ndambo différence ezalaka nini différence ezalaka bamusicien lokola le roi de Finda, le roi de la forêt. Ndem tate ya pango wana na yimba ngo tout à l'heure. Aloba boy, na mokili ba yeba moto ya mala monté. Et puis batu susu. Ils ont moi si ba moké pour baté ya maloba kitoko ya nzambe, mais bazana bango basali ya satana. Donc différence c'est nini? Ba musicien chrétien bango ba yemba ka Bible. Baza sous colonisation juive. Donc faut yemba Abraham. Vous comprenez? Soit yembi Abraham mutu peka ya mokili. Mais ce qui est dangereux, oh mindele ba ya côté ya biso yozo lo ba Abraham maza mutu akufa. Laissez les morts enterrer leurs morts. Enterrer leurs morts. Ce qu'on va pas voir la bataille que au ko la bongote. Donc obele la mutu akufa te. Mais ce qu'on va voir sur batatango, on va zotanga Abraham. Otanga Noé. Nzone Noé pas kufa. Ozomona ba père ngo ba boule na bango. Bazaka batamaboma ba père ngo. Batamaboma. Ngotanga Isaac a kufa déjà. Isaac a kufa. Un temps où laisser les morts enterrer leurs morts. Car bango peut laisser les morts enterrer leurs morts. Mais car bango mona soka kufi, mona na ko molila pour papa na ye quand même. Azamutu. Aleli pinzo le kiti bazui papa bala sokoli ko sokola kazo mondo te zo suni côté ya mondo te mondo ko te so côté après ba ke ko kundo yo te ka batulola yo ba kundo na mokili siko suka no monte ozo timisa ba ya pena ke il faut ititi faut l'amour donc différence c'est ça makasi différence c'est ça ka bango ba yemba ka bible ba musicien chrétien bible faut yemba ba kufa faut yemba les morts faut yemba Abraham, faut yemba Isaac, faut yemba Jacob, yemba Moïse, ba mindele. Soit yemba mindele wana. Wana yazo mona aza musamba. Zone na mokili. OK, oui, razoloba. Na mokili ba kamoto ya malamu te. Bato misusu bate kamaloba kitoko ya Nzambe. Wasenga mais basali ya Satan piroge ibuna bekasinda ko ya Nzambe nde motema ya moto c'est Dieu qui va nous juger bokambo au monde ndenga jija biso soki pena papa ye nani papa kamara na mbi papa mbi na basali nyonso Nzambe bakufa ba mopero wa maloba bakunda bango na mokili donc ba pasteur ba petit nanga ba kokunda biso kaka na mokili donc toza na biso ba passager ata bote ilola au monde papa mbia soki wapi na mokili à cimetière ba côté ya au côté ça beta sur dans les vides yekuta ba no beta ba dans les vides te on est la nouvelle vague non c'est pas la nouvelle vague donc ba passer la nouvelle vague au ba Hollande passer idéologie à passer terminator to tambola sone kobo to tambola sone kobo lokola po Abraham atambola na kobo to tambola na ekobo po nani David atambo abimaki na mama na nani Salomon abota ye ne kobo to tambola ne kobo po lié sous les lions de la tribu de Juda ce que Juda abimana Tamar to tambola ne kobo to tambola sous ne kobo parce que tant Samson Dalila tekakaye et pas ba philistin o ya bandaka ko beta tant Dalila tekakaye ye moko pe Samson kuna babande ko proposer banzele lokola Mobutu ba proposaka nzele et pas ya Petro Bill Clinton ou ya États-Unis d'Amérique non le royaume donc totambo la skolo koto na yebsabino mokile komina divorce moko na biso papigen ba séparation oyo esalami na poto awa to na mokili batu bazo kabwana jete
bato ba couple belende na webso basi batikala ba femme seule siko heureusement nzamba za bolingo donc bamsusu bakabona parce que mobali sexe c'est ça la facilité siko basi batimbela siko concombre bandeko basi o basale la concombre nzamba batela bino après ça babakisela bino et bela Nicole baso basale la concombre na pamboli lisusu pasteur na ngai oyo asali abini ya madonde konaye petit na nga Joël Francis na pamboli Denis lesikobosa na te chauffé lisusu j'ai été parce que tozakaka yo ozasko représentant ya makambu ya bango tout pour annoncer yo oyaki kolanda oyo ngana salaki pour banda ko dénoncer bango pour dénoncer bien prophète Ngefa nazo pambola yo banda ko dénoncer les sous donc toujours continuer ko dénoncer les mal ya église to ko tambola sikoyo contre sens mais eloko suka nan bozuité na yesu ne eloko suka on a lobaka déjà bomoni preuve bomoni ba mitakala bomoni ba passer ba zone d'imar ba tchaka bana ba misapi na nini obimisa so ozui grâce au cha film on a passer mo ba kangaka ina ba te belé a zone d'imar ki a tchaka bana misapi ye mo kwa zone d'imar ezali donc en Afrique du Sud azam mwindo boya la taka chez zapembe ba beta bamba mwamba après bazo pekisa voilà donc na all news on annonçaka bomoni yango na mpoasa bomoni yango na mpoasa siko naza na prophétie moko na obimisa attention na prophétie wana po balobi zela mokomboso azanga mokila na robeta concernant Pire Petit Nangai Tony Ambozo donc oyo mwana ya King Kester Emenea donc oya tika donc azo ko honoré grand frère naye oyo nazali pasteur Job Terminator Torobeta bongo na Vendéry honoré Oursel 94 décembre na Villeneuve-le-Roi donc eza samedi le 16 bato barouta États-Unis ba yo komona mbala liboso pasteur Terminator nde na rolia lisangu Espagne Londres Suisse Irlande partout dans le monde ngana robeta bunzambe mais ye abeta kana ye ngana robeta bu Bible donc ngana robeta bunzambe ya Bible ya robeta bunzambe ya mokili ndenge ba pasteur ba papa batolaka abelisi moto bafununge te robeta wanati na robeta la nouvelle Jérusalem bon bafununga sans ezindeni moto yango bomoni moto bafununge bozomona ba pasta makambo bazo sala ye azobina ya madonna nya bandaka yango kaleza boetenga na banda yango bomoni denilesi ngande na banda yango omoni jone ngefa ngande na banda yango omoni JF ifonge ngande na banda yango omoni oje baka ngande na banda yango omoni yepe so bibenga prophète aza prophète ite petit nanga mo boye aza na kini ya munene boye vrai Joe na sepelaka ne makasi na Jérémie Kabamba pour mi benga pasteur yeme lo ba pe prophète o na Congo to ka des prophètes nga na Simon Kimbangu omoni Jérémie Kabamba zopelisa moto bafununge bakomona moto donc na robeta nzembo ya Nouvelle Jérusalem parce que Jérusalem ezalaka na Israël mindeli bangonde bakolo Bible parce que sur aucun dictionnaire autant donc la Bible est un livre des Juifs mindeli et des chrétiens donc atikala mindeli malgré histoire de l'accès ba kobo pe ya ba Juif bazalaka bandebu pe ya ba Juif bazalaka ba vondi pe ya ba Juif bazalaka mais skoyo mais échanger etikala ka mindeli neti papa mba place Vendôme et rotikala ya mindeli etikala et comment neti place Vendôme na ba mobo alors mais Nouvelle Jérusalem attention déjà nkamba
donc kala mingi te nazo pe ko se préparer malembe gazongeli idée na ngana banoko lo babanda kala na ba film kala ba video balongola na ko kendena edingwe moto na ngenge batu baluka miracle faut ko solo lingi pena miracle ya solo ko landa Joël Francité vaut mieux landa no ko to Selemani moja dans le vide à solo mais solo landi Joël Francité keba wana pe na timbisi batu malgré na komisi petit mais keba orozwa cop asalaki na batu pour eva la rêver ça qui au monde il y a eza cop il y a Joël Français za cop mais oh il y a Selemani moto eza pena titi vous comprenez et donc qui ça solo donc so ningo luka bakisi kutana na ba féticheur yango kala to bande ko kutana ba biso ba bantu to banda ko kutana ndena ba papa ba féticheur ana moi lisekene so mutayibi na ndaku ba luki nani yibi zo wanga na bino no so bozo wanga na ba zubino libota bobimba na papa na mama ba kena bino pa féticheur tant so zuka kopo abambio kaka ta kopo ekangani ekolo so koza muyibi pena solo kopo wana ekolongwa yoti teko kanga malibela omoni moto donc moto esilate donc biso nde ba pasteur to yako bebisa vraie culture na biso to ba bantu to kolande bongo voilà c'est ça voilà pour tous ça c'est moi 2 personnes bambote tout ça en tout cas pour na bambote na pesi mbote na ba ndeko nanga nyonso na pesi mbote nanga na edingwe moto langenge la locomotive qui filme. Donc, les secondes banga moto TV nanga miracle. Vie pena zwa ndeka kufi na miso abatwa ba komona miracle biso na pasteur. Mais non tete le bino miracle. Ndeke akufi pigeon. Et dingwa zwa mutu ya pigeon bakata. Akole yango. Et puis pigeon zongeli bomoi. Pe pigeon pumbwe. Mutu ya bongo aza mutu ya ko honorer. Et dis moi ça grand féticheur à Rosaramati. Bon yo passer honorer non mais on a colana fétiche. Tala te ba tala. On a colana fétiche. Yo e ba te biso ba passer to simba ba fétiche et puis prépare ba passer nyo soto mona ya lelo ba mingi ba zala rande ko to ba féticheur oui ba te. Yo e ba te. Eh ba attends. Kasi ba passer yo mona ka mingi eza mingi bana ba féticheur na ba féticheur na ba marabout oh donc yo ye baraté donc ezala ndende mwana kopa ngweza bongo voilà tout ça biso moi 2 personnes alors nazo pesa mbote na ngai na ami Nsabi donc wanaza donc pire petit na ngakati il y a Bidwaya Abiga Lumbanda Abiga Kaulumbanda Sonia Kapalai Nicole Maketa Laurentine chez Église Mireille Kaba Judith Mwaka Mama Pasteur Karine Moulwele Karine Kiabou na Pesimbote na Italie Olga Mazangiski Évangéliste Rite, là où tu es, je te salue ma sœur ivoirienne, je te salue là où tu es. Bomas Emi, dans la Pessimbote na Véronique Mabaya, Bienchou, Papa Malongi, Anna La Perle, Miabel Lutumba, Béatrice Banyakina. Maman, Okoso Sekate. Bachiri Apoto grand prêtre mère Chantal grâce à Fokana Paris TMP Info Automatique Jérôme Condé Bendele à Genève Felipe Omengoé na Iran Prince Munga Yoka Awa Tomesene Kolinga Ekomane Tumbu Banyango Boyoka Bacheri Apoto ba changer modèle balingi konyokolo moninga kolinga kanaye awa nazoki na motema e baninga boyoka bolingo yo ya komplike amore ya misto na kokate bomwane eleki o mekana no mekola mama chéri na butu na loti yo lokute leki yo chéri ya munu mama
tala ngai wa yo mobali nakomi kokondo nawe mama. Roger Likombe na Genève, Jean-Jacques Pagna mobali à Pembe, Roberto Kala l'Afrique du Sud, bon avis d'Amérique on a Paris, Chifa Wakamba, Di Malela. Hey. Awa to mesene kolinga ekomande etumbu banyango boyoka ba chéri a poto ba changer modèle balingi konyokolo moninga kolinga kanaye awa nazoki na motema baninga boyoka bolingo yo ya compliqué. C'était service à sortir bino ndenge nalobaki tosorde biloko nyonso ya bozolanda oya nyongo oyo aza na besoin ya nyongo oyo nga nalingaka nanga banyongo nafutaka nanga na retard yaka GT service azwaka bango na ville ya reine GT service azali France mobima na ville ya reine okela luka Jojo Panda numéro na ye ezali 07 81 21 87 96. Allô, GT Service, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, c'est bien GT Service. Ah, puis surtout dans le départ, il y a Angola, le 25, il y a mois de mai, Oyo, là le 10 mai. Numéro ya Koy 09 52 96 16 79. Ozolanda, Bobenga. Oyo achète solo. Vous comprenez? Donc na Lyon bokele pa José Kalonji Badibanga. Écrit na bango yango na C, numéro na bango yango na C. Bokene pa na bango na Lyon. So vous allez peso Bobenga. Bobengi José Kalonji Badibanga. La fille, beaucoup de la maman Azari Viviane. Italie Mobimba. Bata Naples, bata Milan. Beaucoup de la Bobenga maman Azari Viviane. Numéro na bino yango wana eza kolenga na C. Oyo bokomona numéro ya maman Azari Viviane. Bopanga te agence oyo kudi ya mbote. Ici c'est JNT Service. Nous avons la promotion et la carton. Nous travaillons dans 5 dimensions et la carton. Dimension de l'Ibosso, nous avons un carton il y a 60 x 40 x 30. Bisso, ils ont 50 €. Sauf que pour la concurrence, Bisso, ils ont 60-65 €. Mais par contre, quand on a bango, ils ont suka awa. Il y a Bisso et bandi awa et eti awa. Il y a bango et suki awa. Donc voilà la promotion, il y a un carton à Bisso Yangwana. Et deuxième dimension, nous avons un carton il y a 70 x 41 x 32. Ils ont 100 € pour l'île de France. Et pour la province, ils ont 130 €. Et en ce moment, il y a la promotion, nous avons 10 € dans le carton. Et la troisième dimension, il y a le carton il y a 70 x 50 x 50. Ils ont 150 €. Et pas les concurrents, ils ont 160 €, mais ils ont les mêmes dimensions. Nous avons un carton, ils ont miné. Et celui qui est dans la quatrième dimension, nous avons un carton, il y a 80 x 50 x 50. Bissou ils ont 250 €. Et là, en promotion, vraiment, on a reçu un mboka, donc ici, carton à Bissou, il y a 220 €. Carton, il y a 80 x 50 x 50. Ils en ont 250 € payés à Bissau. Et pas à concurrent, ils en ont 270 €. Les autres, ils font ça à 290 €. Mais Bissau, pour la population en Moka, tout ça, les promotions, et bani awa dans le mois de mai, tu en septembre, promotion, carton et qui tient à 220 €. Et tout ça, carton à Mounene. Carton à Mounene, on a 100 x 50 x 50. Bandeko on a 350 €. Mais Bissau dans la promotion et qui tient à 300 €. Wana pour la Île de France.
Donc, on a 300 euros. Et ce qui peut arriver que au Tindi, 4 cartons, 5 cartons, la moko, on ça là où ils sont pris. Et en même temps, aux allez sur un carton moko à 50 euros pour être gratuit. Donc, GNT Service et Yewana pour nous faire une solution. GNT Service, tout ça, l'enlèvement de porte à porte. Ce qu'on bengi biso, tu as un carton, tu as un compte il y a 10 euros. Nous ne vendons pas de cartons, tu as un carton. Tu payes sur carton, tu as un compte il y a 10 euros. Quand on recharge le colis, on bengi biso, tu as un colis. Quand tu as on paye si les restes, tu déduis 10 euros. Par exemple, ceux qui te paient ça au carton à 50 euros, tu as un compte il y a 10 euros. Quand tu as un colis, on peut payer ça à 40 euros, y compris 10 euros pour ce qui est dans le compte, il y a carton. Eh mamé, Achasol, le yenge, Achasol, Achale.